Donc il y a liboso nano joyeux anniversaire na patron nanga papa nanga. Donc place aux alliés du fond du cœur. Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour. Baba Didison, Baba Saint James, Baba Diegona, Del Bilo Mourinho Boss. Mbotama et l'amour. Donc Congo France. France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bonjour, Nabino Nyonso balandi à www.congofrance.com. Bino Nyonso boze belé liboso ya bekran na bino etando na bino po bolanda biso na moment oyo na pesi bino mbote mingi na pesi lisusu mbote na ngai na boss na ngai esike zwamiye Didi Dupumba na pesi mbote belé na pesi lisusu manager ya Congo France Junior Bookson Bukasa ya Babukasa na pesi lisusu mbote na nga na Amisi Impress Lyon gaz na gaz mbote nanga lisusu na équipe technique nyonso oyo eza na ngai esika oyo na pesi mbote nanga na Alain BCBG na pesi lisusu mbote na ngai na Muna na pesi mbote nanga lisusu na Moïse lelo toza awa na invité moko ya invité o bino nyonso boyebi bolingaka porte-parole ya quartier latin Merveille Rambo o bino nyonso boyebi toza awa lelo na anniversaire ya les grands Mopawa o babengaka Quadra toza na anniversaire na ye toye awa toza na Grand Hôtel a esika anniversaire na ye ezo salema toye poto memela bino basango oyo nyonso ezoleka awa place oyo basango nyonso ya anniversaire na makambo oyo etali quartier latin toza awa ndenka bozomona tozolinga to présenter bino invité na biso ya tongo alelo. Oui, toza na invité na biso spécial invité ya lelo toyambi Merveille Rambo bino moko boyebi kaka. Bonjour Merveille. Ouais, bonjour la beauté de la presse. Donc bonjour. Je vous signale tous en un grand hôtel. Le Moni Boré Kangama. Donc c'est le grand Mopa au Fongolango. Donc précisément Salon Congo quoi. Donc tout au bêta. Le loba ici votre anniversaire à Grand Poète Bada. Yango Moni bateau ba royal le loba patron tout. Batutu ba uti ba Mikili, batutu ba uti ba Angola, batutu ba Zarana Kinshasa. Donc tous les lots déjà au Boroya pour se là quoi. Donc surprise est belé. Voilà quoi. Ba surprise est belé quand ndenge lobby Merveille Rambo ba surprise est belé. Biso pe toza na posa ko yeba ba surprise wana mais Merveille avato banda to kota vraiment na oeza anniversaire ya Mopao. Tolingi to banda ba sangwa mouvement za ndenge ni. Ouais, tranquille, na gampo takbada, to utaki quelque part. Donc on est dans fraîchement. To utaki quelque part donc pour ça ba clip. Donc batba OCP là, batba OCP là. Donc moninga pe lelo na vouloir grand peu de quadre mois demi parce que mambonga na monaki donc na vouloir pour la première fois na mona ba maneka milai wana plus de 8 bazo bunda pa kotaka na clip donc tara to ne tiba Cap Vert on comprend donc na ebisio ba to ba otala ba comprendre ngala lingina lo ba sous-traité donc grand peu de quadre za prêtre donc on a vouloir que moi 10 000 mais ndeni ka grand peu de quadre ba faire quoi la rara donc sentir que batu non bazo linga ba mona ba on a image faut mona ba clip ango qualité dans la pesi clairance short clairance short batu ba ebi combo ba ebi donc ça prêtre na bango tout na monde entier pour le moment donc tous allez na bango libanda donc Nigeria to kat ici Cap Vert to bete Éthiopie to zongi to kesu pa betu kagamba donc netinga na bo donc na ega mes avions donc avion donc betu kagamba anniversaire na mushiku donc to zongi donc voilà quoi. Ya solo botamboli penza mingi ka ndengo lobi wana botamboli ebele makasi c'est que ba parcours nyonso bino bosali wana évolution na kasi zane ndeni tozela nini na sima je cite à makasi moni lelo na Congo ba en vouloir grand peu takbada to le bango bien ba tutu ba en vouloir mais ngape na mekaki ko en vouloir ye moi dimi parce que marambo na mona que ça dit jamais vu aza fort makasi nazo bisa bato ba la biso kofiolo midelo kutama bete toko sana na biso te quoi donc aza très fort aza makasi mingi parce que mambo nga na moni na misu peut-être bato ba otala nga ba misu ba kwa na ngai te mais na pesi bino ka temps
moi 2 semaines 3 semaines bon mona mambo ça la na Congo donc mona donc pour la première fois na musique na clip faut mona ba étranger nde ba le lango faut mona ba Nigeria faut mona Tiwa Savage alinga no do ebiso donc alinga craquer faut mona de sentiment ya musique abiso ko follow me d'abi toi tu es le père de la musique d'habitude tu es le père de la musique biso ko to balba ki légende dans la musique ba kombo ya donc vraiment ngamo na tala na très excusé d'en vouloir au mois demi pour banda na botama vous avez jamais vu quoi donc voilà quoi dit jamais vu quand ndenge lobby Rambo a lobby dit jamais vu parce que nyonso o elekaki yelekela ke makasi quoi a lobby ka tambole mikolo azaka ka avion ende bino moko bozoyo ka bunde bozolandango sikoyo Rambo to ngi to lobby nanu anniversaire ya Kofi anniversaire ya Quadra eza ndenge nini anniversaire wana yoza mwana na ye oza mwana ne yondo yebi ndenge ba préparatif nyonso ndenge bandaki eza ndenge nini ouais ça très bien donc ndeto zawa la surprise est belle. Le seul mouton a droit de dévoiler surprise en les rappeurs, grand Peter Bada, le grand Mopao, papa ba Del Pirlo, papa ba Didiston, papa ba Magali, papa ba Saint Ross James, papa ba Rocky, papa ba Venanga Aristote, donc voilà quoi. Papa ba Minou, donc il y a un grand Peter Bada, il y a un dévoiler donc tout ça, si je ne me trompe pas. À peu près 17 heures passées de quelques minutes, de 30 minutes. Donc, on va patienter 22 heures, on va sentir. Donc, ils ont avant-goût. Ils ont avant-goût, donc on va comprendre que les grands mots pas. Déjà, surprise, à ça, ils tout donc on se fait là. La surprise, on a dévoilé, on a musique. Tout d'abord, ils ont chat de retour au Salon Congo. À part musique, on a la surprise, ils ont invité Nabiso. Patron, mon solo, Massa Verambo. Il y a les boss à Bada, petit naïe, tout bazala, donc voilà quoi. Na osenga kutu yo erwana ozala pe donc ça la peut bien. Ah oui, to kozalaka wana po anniversaire papa to ko raté te tala ka. Songi to yeba pe ezaka na ndenga mabete na ndenga ka nde to zo yebela. Papa ko kisi âge nini? Ba tu ba âge na e inutile ngala répéter, ba tout ba âge grand peut Bada, ils le robunga te. Donc ba le ngana za na dora yo lo mambo ba tu ba royer bango tantôt non ba yebité to bazo yeba mais bazo tâtonner mais eux déjà âge grand peut Bada mutu to yebi na déjà inutile donc voilà tout bizora joyeux anniversaire mon boss Agbada joyeux anniversaire ngada na embela kila to in Éthiopie na first class taka na voyageur na first class passion oui merci moi le Seigneur Agbada omoni bat musubo obeta na bino batu voyageur no ya kamé ozala na kobe na économique on voit so biso seconde la gi faut mon na découvert déjà mambo belele au kotika maman bo inde zala na ba salon VIP ba damage tout ba champagne ozana avion champ donc voilà quoi merci grand Peter Agbada longola complexe wana chaque voyage VIP de first business class donc voilà quoi les lo mora bien donc voilà ba dan les mataka mais on bisa ba tout ba la bonne musique bobongisa maya misu et puis bobongisa misu hein bo sokola maya misu na bino déjà bobimisango pour bokolela lisusu te donc bobongisa na sens nini bozo maya misu na bino bozo miel bo sokola misu na bino pour boando sekara bo sepela pour maya misu bimalisu te bozo na ba clip mususu tali yango da maya misu mobima donc ka misu passe donc c'est-à-dire bozo déjà temps na parce que l'air bo banda vous comprenez que ada na le litro donc non lela lisusu te c'est-à-dire qualité clip ezoya pour la première fois na Congo va comprendre ba clip. Donc rien à dire. En plus ça musique, c'est tout musique. Micro to naviguer. Hein word douana. Chacho nabiso. Donc deux fois oh Yorobo, filmez mon ami Yorobo, hein Yoro Swag. Deka bozo mon ambiance c'est vraiment makasi awa. Anniversaire à mon pa ouais bino moko bozo mon akaka. Ça c'est mon ami Yoro Swag. Le patron de tous les rappeurs, des rappeurs dans Yeyo. Frère na bango Yorobo. Le lézard robeba donc tenez autant la vérité. C'est que n'a vu pendant temps qu'on s'est logé dans Pullman. Té. Na anniversaire à vie. Mais pour notre anniversaire à vie, na pour que na anniversaire pour que la machine té. Na pour anniversaire sur la lemmi la mati na lali. Et moi kasi mon pour anniversaire ya Kofi. En tout cas, joyeux anniversaire
au patron de la musique congolaise Kofi Olomide Lidusu ya Munduki. Donc wana kombo na sika Lidusu ya Munduki donc defate. Wana kombo sika kombo sika mikolo to benga vie bongo. Lidusu ya Munduki. Donc bakisa ba kombo ne tout ba gbada ba nini mais suka nango Lidusu ya Munduki. Donc faut être très prudent. C'est le patron, il restera patron. Ouais. En provenance de Nigeria, ba petit ba Davido tout ba tiwa savage ba entouré ndebi so to entouré na kini. Si. Donc c'est bon. Lelo ba préparer un rapport en tout cas biso bana na ye. Nayaki makasi. Ba Raoul Minga ba tcheba mbongo ba Edgar Ngeso ba Wamba Sassou ba donc c'est pas pour rien. So na ye boue donc na ye penza. Bon, le boss est au salon Congo de sa balance. Je suis en train de me garer. Je me gare à peine arrivé. Yes, Yorobo. Donc, tout ça, on va chanter, on va star, prêtre, on va chanter tout. La génération, tout, on va faire un album, banane, prêtre, on va vendre des bangos, on va loba. On va dire que parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais les œuvres aussi restent. Quand tu fais des chefs-d'œuvre, quand tu fais des œuvres, et tu as un album, maître Nangomba, la PCB, ma collègue, on a tout reconnaître. Pour la gratitude, il faut encourager Bango, donc merci. Na geste, on a fait Bango pour reconnaître Bango Kaka. Donc on va. Bonjour. Ouais, maman Nani. Maman Diani, bonjour. Bonjour. En tout cas, tu as un concert à Mopa. Ouais, tu as un qui juste avant pour na koyeba oignon saison les gars. Toko un mot vraiment un mot kaka pour l'anniversaire à Mopa et ndenge collègue landi tongito. Donc il y a liboso nano, joyeux anniversaire na patron nanga, papa nanga. Donc place aux alliés du fond du cœur. Botama et l'amour, Botama et l'amour. Botama et l'amour, Baba Didison, Baba Saint James, Baba Diegona, Del Bilo Mourinho Boss. Botama et l'amour. Donc de l'autre on a fait le grand Mopao, Oumela, et puis Yozali, quand on est tout le bon esclave. Bolemba Pengayi, Nazaranga Motokaka, Papa Yabananangai, Del Bilo Saint James et Nadidi. Diego Rocky na Elvis Nabolemba nkombo nangai Nazaranga motokaga Mona ya papa Charles agenda Atikiranga Charles ya Moemi Ubuna déjeuner na ya Magali Na la belle kombo ya Kofi Ezana manji ya Lupemba Kombo ya Mopawe Epesa ka chaleur moto trop. Merci beaucoup, vraiment, comprenez, hein, ambiance c'est ça ma classe parce que le lot est anniversaire. Ben, bison sous de toi n'est c'est mon anniversaire. Est-ce que l'inginga vraiment de ngoro bio linginga est-ce que murango boda kezo utana makila boda anga naza muno ezo commande ngai ekoti mote maneti mosunyo ekota mbanzi utanazo bango ya kobotola ngasani avake na tonda buranga na to dilo zambwe ya boda sana nyango salizanga na fuda moto ya bolingo erego ya vila New York moi crête tout le Gabon vraiment ikoza la foye na koza ngayo deme ikobunga to ya kokangela mabongo ikoza la bien to bimana nganga nzambe to yakobota mwana to kolinga ene tima pasa kelele ngadian bato bafundi funinga pa ya mama akomi on négligé bana bora bode bato bafuninga lisuse pa ya papa pasteur na komi okimaka kite pona bakandevoi bodak na nimi kasi na plaide non coupable ya yemina za wazi constant teni wate bodaka zambisa zungana katie bale bodaka za rosezo botani na ngabakatis na boyo tike na maboko baskiver na boyo tike na maboko ba fossoyeur ay yo animo zulugu Safia la rose panda côté Jonzongo ay hervelentele. Merci beaucoup, vraiment la monnaie ambiance c'est ça vraiment ma casse ouais ambiance c'est ça ma casse. Hata bolingone bongani en fait. Mie volazika
même si on a 1000 km à payer, on a combien d'ango. Et le quelling. Wana babi fo bomba kaka. En tout cas ambiance eza makasi. Merveille Rambo to komi ko chité na biso to ngato tuna mwa muke question affaire ya Kiriko. Ko bima ya Kiriko ezalaki mon père onde sepelaki to sorti ye moko amone ke carrière na ye silinde alobaki kende na ye. Te moni na minute na répondre yo wana frère na ngana pesi mbote. Donc ça me bien, Azara frère Nabiso, donc voilà quoi. Rien à dire. Mon vie est dans la réalité. Moi, na bota maga, moi na kolaka, moi na kendara salara musala na donc voilà. Donc on a frère nangai, donc ça boulot na malamu, donc voilà quoi, rien à dire quoi. Mon il londe batubaya, olandanga na ekota kala mingte, obazotalanga na ebisi bino bilenge o mona lelo na gampeta gbada. Awa na pour le monde deux fois na salon Congo. Donc la musique et c'est ressuscité les sous. Awa na katia salon Congo précisément musique ngoza nini chacho. Donc boya vraiment fait ali na monive na un grand prêtre Adonis Ngambani hein à côté de grands hommes. Il y a toujours eu une grande dame. Elle s'appelle Julie Kitima, la beauté en exercice, autrement dit, la femme bénie de Dieu. Hein? Maman a grand prêtre, Nabiso Beba Botamasika, Prince Ori Laël Ngambani. Donc le gens aiment les joyeux anniversaire. On peut t'avoir c'est la vidéo, on va faire des vidéos. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ori Laël. Joyeux anniversaire. On a fini président Mbogo. Hein? Nicolas Zaligoya. Donc vraiment bateau ba hôtel abiso venanga Gino Kabemba caviar mutambonge belé. Il y a Nene Kosalves Enrique. Hervé Lentsele, les boss prêtres charismatiques. Rodolphe Tumba, les beaux-gards de Switzerland. Des fois, tu vas tout bailler. Hervé Lentsele. Na monomba c'est belle fort. Hervé Lentsele. Yo mowebi. Ouais bah ouais. Deux fois, dans le lit donc venanga les sous hein venanga grand prêtre William Mumba mon thème Clarisse Cole la baronne ah faut mon prêtre nenga zo solo là donc na pesi mbote na yemoko maman rifa na Londres ya rifina gwepa la beauté l'enzulu câble sero à protéger rabiso na mabonde les moneza na bat misu ba intexé da rapona bat au monde que ngana tambola ba to comprendre te ba jaloux nga ba comprendre te likame la ngate ata bo koti diabo mona ngana ga bota bada na first class ata bo sali boy oh merveille bo nazaka ka donc place na alia musika ba mama rifane mbaye ba faire donc merci mère na mabonde lina yo donc na pesi pe mbote na venanga Sandra Zadikor présidentiel charismatique na pesi mbote papa na Sanori na pesi mbote na nanga le président le plus beau ah après grand peu de quoi de la beauté quoi donc tout roba le vieux tout robe avec plusieurs forces mon vieux monté ma maman Nabiso Gigi Amnaz la femme bénie la femme charismatique salama pour na Nabiso tout roba la pese bambote belé maman Gigi Amnaz mère Nabiso na pese bambote na yemoko maman Nana Lusamba monté ma venanga Rodolphe Tumba donc ba tout bolinga ko felo mide na bosani lisusu te grand prêtre de prêtre Willy Moucheni Kodamboka venanga Kodamboka donc tout en fait linga na pesi papa na biso prêtre de prêtre papa Gérard Ekouchou le président Adonis Ngambani na bosante en fait tout bolinga biso donc ce soir déjà retenez bien bientôt bozo Maxi Single na bino ils en a plusieurs titres ils ont plusieurs titres na kati titre Maxi Single les légende. Donc bientôt déjà vous sortir nango mais vous consommer banzembo wana biso to larguer ça système amoni biso za munduki c'est au beti mamo ekangi donc ko fait l'omide de un contemporain de toute génération en génération de batutu bambo tebele merci beaucoup. Merci beaucoup Rambo, merci beaucoup Merveille Topesi, merci Nandenge Bozala qui est belé pona kolanda biso na moment oyo na pesi mbote. Péché muto asomba nzembo nga cher parce que na telenga na luka banzembo muto abimisa mbongo asomba comme na Kelvis Nkoi, venanga prêtre mes condoléances, venanga ah on va yemba. Kelvis n'apporte senga ka clé crack.
ngoya bolingo fongola nde ngatusia bomolo avion la na biso nde Kelvis sentiment nanga Kelvis nkoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, ambiance vraiment, bon comprendre, ambiance pour anniversaire, il y a mon pao, babi mon pao, anniversaire na eza lelo. Merci beaucoup, vraiment, na bino nyons tout bozala ki belé pour na kolanda biso na moment. Oh, merci les sous-sous, na boss nanga ainsi que Zoami Didi du Pumba na PC merci, na PC les sous-sous merci na sœur nanga Sarah Ramazan, na PC les sous-sous merci na Janine. S'il vous plaît madame, na bosani venanga grand prêtre na kata France Kalizer, na bosani pe prêtre na musu venanga kai yembe ba boutique bembe. Kalizer kai yembe prêtre ba boutique belé. Merci beaucoup. Bon comprendre kaka ambiance c'est qui est belle vraiment. Merci beaucoup. Bon continuer toujours cause à la brancher sur la www.congofrance.com. Toza est belle awa ndenge bon mesana toujours comme on a biso kolinga biso na ba émission ba non stoyer la cabine to pesi bino merci. Merci beaucoup vraiment merci bato nyos to bazana posa ko soutenir biso na ba conseil to pesi bino merci bon contacter biso toza toujours à bye. Congo France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo kitoko. Congo France.com